yango sali ke présence ça itanga ye abi mais Robert nazoka makelele mo bondeni batu pena bafandi boy na expliquer nga c'est ta réaction moi salami boy mais yo za mukolo ngabi mais oui ayebi ke na mukolo pourquoi pas à respecter nga il y aura réaction ça abi ah mais Robert vraiment na habité kutu na benga ka boy pas ça la boy ayete na retour na yo senga ngo présent na ndimina ça la boy Robert a commis dépassé maman mami le même jour wana na nga na la réaction moko ya mabe pe batu ba nga ba inanga moi na kota na ba organisation te ba lobi ba sali réunion mo boy bocha boy nabima pona moni bango baza danger ngaza mukie mais nzambe amona ke na olela ndeko na ngashiko pululu koleleza kate yo po ya sala ki boye po ya laksi parce que mutu musala laksi mawa tina suka yo zaki na ye yo telemi mawa souci ozaki enemi na ye place ndeko zaki a vivre yo zaki te place avant yo zaki te na mukola suko yeke toza na réunion toke sur la maman maman livi obimi yo ne souci tant de ko souffrir zaki lisolo ba bengi ya lelo lisolo ba benga baptiste comédie pas maman ezaki lelo c'est ça qui kalati nana pensaki nana raisonnaki ye allez lelo mona ke ye pe na ndeko nanga naza na souci na ba ventir komi kumisa ya pamba nzambe mutayebi mtema na biso nzambe mutayebi lobi na biso motema molimo na epema na kimia ayebi batu misu balelaki basaye bato asololaki na bango te ba rankine yalaki bazali ba jaloux na ye bangunya na ye natalaki bango kala na banaye kozela na matanga o na yebaki amilakisi amisali boy na ngana expliquer pe na nyati. Voilà yango moni makamona lobaka mingi yango yo bato baobeta batolo ya pamba ndeko na ngai mawa ebele place Chiko Pululu azaovana yo yebaki Chiko Pululu mwana kitambo epa na bango na kwa mutu Chiko Pululu azaye govanda na mimosa kaka il fallait pas Mama Coco a sa l'émission à Loba parce que mobala uti kokufa oh babiloko oh mbongo il fallait pas ça parce que to yo ki balobi boye kolobelo ko mokote vandaka kimia tala muto yo perdre et puis muta kufeli alobaka penzate faut vendre mais on dirait ba mikolo pana bango to ba mama basunga ki ete koko na koma loba kolandela makamba babiloko bambongo eza pena malamu penzate sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambeya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas o toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta les pétrole de Dallas tous ensemble sida bilé la ndenga ilusa Victoria est certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Voilà, je suis là sur ce plateau avec mon invité qui est l'artiste comédien Robert. Boye Baye na Chic Choc Loyenge, Boye Baye na groupe Sai Sai. Lelo, c'est un grand Namsala Oyo. Par rapport, lui, il est le frère. Namoussala, oui, Pouloulou, les gens parlent de Pouloulou, les gens parlent de Chico, les gens parlent comme ça. Mais Awato, sur la véri, Makambu, tout selon le Lelo, tous les autres dominés, na Kinshasa, Bozongo, Lelo, à travers cette émission. Restez branchés, très chers téléspectateurs. Merci Nalo ma caméra, merci Nala Sale Easy. Na montage, mon boss JB Kumaluta, le vote pétrole de Dallas, je vous salue. Et aussi, Willy m'invite les coffres forts depuis Dallas. Maman Yvette Mbia, la maman de cœur.
la japonaise babi mami dai adosenga mètre sengi qui nga cette toujours depuis la sous mobile à 1m85. Voilà sur ce plateau le nom yambela bino Robert ngana yemi na ba tonalité ba topena ba swahili wana pende sala ngapa bien tani na bongami. Robert bonsoir. Bonsoir mama yangu, nasema nini? Nasema nije. Nije? Unipatia. Tuko hapa, nipatie hakuna fedha. Hakuna fedha tu nipatie sasa. Mona batu bazee diso nde makambo. Hakuna matata, hakuna probleme. Unasikia? Mimi uko hapa. Niko hapa. Sema tu. Nasema nini? Voilà, nasema Robert nga pena na fuya ki na niveau montant matanga pululu na kushiko pulula kufi. Nani ko luka mais ndeni na makambo pena mpaka obeta soba histoire makambo shiko po makambo belé c'est Robert. Mais pourquoi ozaki kimia pana makambo nyo sto lekaki? Bon, na matanga ya Chico Pululu nazaki d'abord émotionné. Chico, il était mon frère. Otozaki bataille belé tili wana e azaki na Robert Kaskito nande komoko lizibampio. Andeko be to sali ba film état donc tozaki komona ne pena presque ba chaque jour. Et si quand on Pululu azaki ko footela Robert ayebaki et si quand Robert nazaki footela Pululu ayebaki. Vous comprenez? Mais moi mukeli so nanda kuna eto rozanga moko solate ko partager quoi. Vous comprenez? Donc Chili Laza auto travaillé dans le groupe Saï. Donc à l'époque Pululu Laza na groupe Saï, je crois à Djinola basaka deux par moko boye. Il y a balongwaka moi équipe belé Jean Didé Lunda Mogrosso Angola. Amemaka bango moi guerre ezaki na présent fiston Saï mafinga. Biso to tikala de là Pululu la bima ki penza na film Akin. Hein, na film Akin parce que photo lo bango. Vous avez filmé mon boy, titre nango ki manga momuke. Deuxième film na yo sali gaz ezaki je crois bo pikili ki sai wana Djinola déjà sa zongi mouvement. Wana alongwa ka zongi. Wana alongwa ka zongi bazaki na babilo mo Djinola zaki mwana papa Océan et Djinola mwana sai Pululu mwana papa Océan. Ngana salaka rôle mo ya commissionnaire. Ils a filmé ya producteur éthique Mbugus, les jeunes producteurs. Wana pauvre Tatuka Lombaza, azaki pa semé qui a Masirika. Que son âme repose en paix. Ngam na sala rôle wana commissionnaire donc ça ya lingi kanga international de Babilo à Bongo, ya un film osaki déjà Chico biso déjà to beta moi kala tango. Voilà. Parce que yoza acteur comédien ya CD. Donc ce biso to ya internet to ya CD moi guerre ande bozalaka. Yoza ya CD. Non ba guerre wana za bato ba yebité. Mbongo nde makambo. Yo eloko za nango tanga na cette guerre. Non. Ouais ça Babilo mo za banal. Moi je peux pas faire ba discussion mo inutile. Biso to bandaki na bandaki pena trop na cassette na bande vidéo te mais na betaki pe momuke na bande vidéo CD côté na côté pe grâce wana CD na internet que ba Robert to beta na retard contenu ya ba moyen parce que tant on a CD moi ba mbongo ba futa biso ça moi bien et sungio sali mo boye autant que c'est mutu na yese gombe autant que c'est mutu pe na moi université moi chiki vous comprenez mais tant côté ba internet ba mbongo ba pesa biso za moi muke par rapport net ba na rozwa mais ya ina makambu nango na ndenge oyo ba ba ozwelango ndenge bato oyo bazo comprendre ndenge bato na biso libanda bazo zoela biso na ba valeur wana et opesa pe makambo nango biso tozo ki mo ba retard moni ba opesa mo mkebo mais tant to tala rapport à vitesse tozo la pe ndenge za ikala te to chaka mitu ne to komito chesu mitu mo ba leki pe mso ba za pe mo na vitesse à internet sango et pesi pe makambo vous comprenez mais ba mbebe na bango mo ba respect za ina mo bobungi. Ya mona moi ba ne comme super baza basangi maîtrise basali ma comparaison ba CD ba ta YouTube internet ni balé qui bazo manquer ba yaya donc ou bien ba internet ba manquer ba ta CD ya ngona zolo baté parce que na kata internet ba yaya bazali ba leki pe bazali ça pe na yaya mso bazali na retard makambo bazo fi makambo na moment ça pe na ba leki mso pe na ko ya na makambo vous comprenez mais respect ça la moi bien respect ça ma be tsa iloko lo siga nango biso mso na ajoza mukolo ya batu mais batu wana ba banda makambo liboso na yo. Mais respect zali yé pas au respecter que WhatsApp vient nanga mais bande comme sous le lot ngai nazani on a manqué mukolo mo eh Robert to ranking Robert Kaskito te naza ranking te et ngana ko ba vérité pour no banga te to banga nzambe l'état pesa mutu respect olandi mais ko banga te Robert te pour no banga papa ni non Robert aza bongo te biso to pesi ba ene na biso ba respect président nanga akambinga fiston sai c'est azaki président nanga mais nga naza vieux na ye to solo la na biso bien marqué ba bobunge za raté mais to solo la na biso ba Djinola nyoso baza ba petit na mais to solo la ka
bobungi yenda obungela yo te babobungi ezaka nango wana eza nango question na yo te babobungi ezaka nango par rapport ka ya ndenge mutu abungi ya déplacer pe mo balangage na basansi wana mais na moto zongi ke moto pe azaboy parce qu'on se connaît to yeba ni ba famille to yeba biso ba na Saint-François de Sales Kitambo to za ba na Kitambo on est grandi donc voilà quoi bala ba Kitambo masa ba Jino liaki masa ba Kakol aza pena ya Kitambo Kakol pena Kitambo Jino liaki pena wana je salue mon ami personnel Jino liaki a uta asala ingénieur intello ya dégâts to yenga na mona je chakulenda alempela 6h mayele zala bato wana yo sakanate ndemo na mona brigade Sarbati la force qui écrase mais tout est ça la bango vous comprenez Jino liaki yepena donc pour bango yaza déjà bouger tongo Jino liaki bango déjà bazala tala liaki oh bango déjà bakuta déjà nyonso libongo tout ça mais ngana biso liaki tango tan liaki donc tika na lokola onatra ya lokola ndeti banini donc Jino liaki quoi voilà quoi c'est comment c'est Mosaka Blanchard Mosaka wana ba vie na biso ya Kitambo ya tongo vie là Blanchard Mosaka auti na bale joueur à dégâts na Kitambo na Kitambo parmi ba joueurs ba commettant na mboka o Blanchard Mosaka Blanchard Mosaka il y a des gars Blanchard Mosaka on a pena donc ba conseil alinganga makasi Robert après ça nga ba conseil belé lever ma vous inde konaye asa muta créer ba cri po biso Kitambo to za ba ta créativité moi boyo bolingo ndezara biso te na Kitambo batu babimaka otobimaka bongo Robert oyebi ndeni bongo ça Kitambo bongo Jino Kitambo bongo pakaloi bongo tango tanga Blanchard Mosaka oyo base bele bongo pululu Kitambo bolingo na makamusu to zaka nango te unité zaka biso te na Kitambo na bandali bandeko na saba lemba matete biso ne mutema mabe complexe na jalousie donc to zana bolingo na te la préféré na ndeko mo bazala pembe na a pese ba valeur par rapport ya ndeko za pembe na biso na Kitambo to va kabona pesa biso na liwa ya mindondo solidarité bana lemba nde basangana ki mais na pulu bana Kitambo bosangana ki te mais ngana oyebi so lemba wana depuis ka to saba nzonzi mona mutazi film mona so ke na casting mona lemba muta bandali Kitambo mona mi bale misat majorité bolingo et puis so tali basali bolingo tina ba mikili bana lemba bazana pote bele kolega bata Kitambo bandali parce que bazana ba bolingo vous comprenez biso za mwa muke bo yoka na tamusu mo organisation mo be pas ça mo bien wazo laksa za danger na ki danger no bo sala rien na ki danger voilà le président no sai le président tous les communes non ngana ça en général ya ban non che Kitambo moi na banda na minute non na la garçon à Kitambo na zaka na banda do banda Kitambo to zaka elo moko ponga banda na okona banda na tongo na donc okolo mabe ya Kitambo te na banda okolo mabe banda na Kitambo te impossible zo koma na lo ta iso to yebi ko kabuko sa ma solo te vimba to yebi ka ko kabola complexe. Vous comprenez? Mais moi je vous dis, na matanga Chico. So na biso que ça c'est na Jino là ba sonner la ini. Et puis ça c'est Jino la nini. Yo to benga ngana zengra. Yo to benga porter malheur. Ngana uta poto na là ba chemise à rappeler chemise. Rappeler bien matel mais zape bongo. Na Hélène de kolanga te mais na Hélène ki opé. Yango na talisi yo. Atalisi e bongo. Mais on ne ko atalisi par rapport à avantage à musala na zui yango te et pas na yo to ko za nango. Mais atalisi ba bien matériel. Mais il y a ça que bolingo ezate. Vous comprenez? Dans sens où on a zolo bangwana. Donc biso en général tangi to che biso na Kitambo ba comédien ba artiste bolingo za biso te complexe za na biso to za na solidarité bolingo. Yango mona ita ba to na ke na organisation na kota te parce que ezalaki na bolingo te. Balingi komi bimisa bango. Moi na sali pas. Ngandem na longwa na makambo na boya kango parce que départ nango zaki mabe. Le premier jour à réunion, je n'ai pas le premier jour à réunion, toye nga matanga nga za Kitambo kula za ndeko nanga to yambi bandeko ba utinjile matete lemba ba na Kitambo biso mto chape so mibi désordre baza to chape maintenant na réunion to ça to so na famille yo kangino porte sobite bato ba koti kuna ba koki yo za libanda ngana za vie na yo et puis wana ndeko nanga libanda alors banisco benga na boyaki pena yo koti biso mukili libanda ezotala mais il faut que sonne yo bengo teke monde artiste za bongo tant ba diminuer na miso abatu yo sepelate et puis na commune na yo place au libote zali ba leki ba ya ba kulutu donc biso ne ko matang maintenant pendant que zo kalenga na kota azo ba kandeko na ba camarade na ye
akotsa ba camarade na akotsa ba camarade na ye ba bobo ba Christian Choga ba petit ba ada ba petit de valeur nanga ke na mai ya on a pas succès père yebisa ke non succès ko le kayo oza mamatanga ngam na pesa ba tu programme mamatanga ngam na pesa ba tu information ba tu na nganga na tu na bango te ya ye ngam na ko trikele na bi petit na beta lichette sikoson yango na talisio mais ngana sala ngota na lingi yo ya na kimia ozonga na kimia parce que kulu neza partout mama beza partout tozo lukane ko calmer soki l'état calmer te bongo biso moto ko sona bandeko na biso ba frère na biso te papa kulu ne futo te muyibe salobo ete ndeko pa yokinga cop mo eza bope ko peso moi 100 francs donc to sagi yango na bolingo wana vous comprenez na sens que information ya matanga pululu ba tu na nga na tu na batu te bango ba yende na commune nga mais le content ndeko wana sali ke banda et pesa inga passe disona tango sali bongo na lobaki bon c'est bon nakolela ndeko nanga shiko pululu ngai moko na bolingo nazaki na ye ndenge na bande tina suka na rozala na lalaka so mukolo na lalite 2 heures il en a longo nanga parler mais ndeko mso ya lelisi moi vantari na samike ya moi 18h 19h so que l'équipe 20h ake ngana ida ba kota rande na ba tundeni 1h na kei on ko observer mutu moko comment ba comporter monaki epesa nga kanda tango yeko sala que na répondre aux questions na yo moko parce que tant moko na sisto ke na ngana 2 questions au raté makamususu voilà yango sali ke présent ça itanga ye abi me Robert nazo ka makelele moko bondeni batu pena ba fandi boy na expliquer nga c'est ta réaction moi salami boy mais yo za mukolo ngabi mais oui ayebi ke na mukolo pourquoi pas à respecter nga ya osala yo kisanga soni eleki je ne l'ai pas na ye tant que son a posé ça mais yo ne sali que ça boy expliquer voilà il y aura réaction ça abi mais Robert vraiment na habité kutu na benga ka boy pas ça la boy ayete na retour na yo senga ngo présent na ndimina ça la boy Robert a commis dépassé maman mami le même jour wana na ngana ça la réaction moko ya mabe pe batu benga ba inanga mais eloni na sala kinabi atuni nga ina expliquer ayoki ndeko wana andimeli ndeko ngo atumbinga donc ngana commis fou naza mutu esa bien te responsable lokola nga père des enfants en tout cas na ngana sa réaction mo be natali nini respect ya mowe o atiki biso shiko pulula zaki na ne pananga et puis bandeko o baye na kitambo ko lelisa biso ko lelana biso bakena basangwa mabete nazwaki maîtrise wana yango na mona ke nga bi bandeko yo prévane basali sous discussion entre bango qui veut dire baza ndenge moko moyena poussa na soupembe na bango ezate moyena kota na ba organisation te balobi basali réunion moko boye bocha boye nabima pona moni bango baza danger ngaza mukie mais nzambe amona ke na olela ndeko na shiko pululu kolelezaka te po ya sala ki boye po ya laksi parce que mutu musa laksi mawa tina suka yo zaki na ye yo telemi mawa souci ozaki ennemi na ye place ndeko azaki ao vivre yo zaki te place avanda yo zaki te na mukola suko yeke toza na réunion tokesola mama di mama maman livi obimi yo nde souci tant ndeko asoufi ozaki ta tricage ça ba producteur yo ke na ko ba producteur botike musana bisanga na oza 100 francs ozaki te tango sali siko ke non bon tant na lo ba mutu tant on est nena lo mais on a manda lo ba tango sali siko ke no ba mission to sa ba film en internet bolingo zaki ba benga ye ba tourner zaki biso to yo sala biloka ba internet kala mingi te awa nande ko baba na ba modéro ba juye pe ko benga moi be mission ça o comprend nana akanisaki mais oui parce que musana biso ngo wana ngaza maçon te naza tailleur te na olia na musana nga so musala ngo ba benga ngate na olia ni ngazo nini bosaka ba intérêt moko personnel bolingo ezate ngana lo bango pa mama livi lemi mama di mama oko pesa ngambongo lelo erosi yango mais so apenga ka job makambu po job na yo lela pa mama livi nde o mama arobenga pe bobu na zina ka nouvelle mais ngande fin du mois makambu mais ba kritika biso yo bité ba kritika biso ba non ne bozabo ndeka nzonzenga ngwe ba mbonga muke bango baza ba mandia ba senga kaka mais tout à fait normal musango kufi mbonga malunga ezate mais so Robert azana ne sika moko fin du mois na yazwaka ya yebisanga na s'organiser makabna nga bien voilà oso comprendre ngo bana batanga batiki yo bité batiki muso tape boye meta muso pe bana pe makambo pe za la vrete mais place ba baza senga ma 100 francs ba olanda la pe logique moko boye so soko zate mama o ndima ezala ka bongo so yebisanga intérêt zani bozana bete yebisanga bandeko ba obela
nana tika lobeta liso ngoni masolo ba bengi biso kuna kinga kati e banda kala tongo nana pensaki na Chiko teba ke kuna pe pour la liste pe comme pas Chiko zala ka so akufara lobetela yo lisolo ba bengi ya lelo ya lelo lisolo ba benga artiste comédie pas mama di mama ezaki lelo c'est ça qui kalati nana pensaki nana raisonnaki ye allez lelo mona ke ye pe na ndeko nanga nazana souci na ba ventir komi kumisa ya pamba nzambe mutayebi mitema na biso nzambe mutayebi lobi na biso motema molimo na epema na kimia ayebi batu misu balelaki basaye bato asololaki na bango te ba rankine yalaki bazali ba jaloux na ye bangunya na ye natalaki bango kala na banaye kozela na matanga o na yebaki amilakisi amisali boye na ngana speaker pe na nyati e kane na lobaki mbele zaka licheti te mbele likofi pe zali so na kokite ba ebanga na sima ba sa intervention na lingaki yango te nzambe pa autorisaki yango te parce que Pululu azaki mutabi tumbate Pululu azaki muyibi te garçon et bele bando comprendre Chiko Pululu te azaki brutal non je vous dis Chiko babenga ki orgueilleux Pululu asalela ki star na ye charisme des aki Chiko soka fani place bozali po yo ka vone zaki ma passe au moni atazomela asaka bouteille ne bo mutu na se soka kiti bongo taka mutami pesa ye comme monstre soka koti na scène makamusus soka bimi afandi na ye Chiko Pululu parce que moni ba témoignage musu ba balobaka po mutakufi yango na banda roboya témoignage na lobango mutasa vivant ngaza na bat na témoignaka esobe tilelo phénomène oh est-ce que faut na témoigner bola mo esobe fona zela phénomène esoba kufa non tant muta lobango na simareta nga témoigner yango vide-le moi malamu oh vide-le Charlie Nongi moi Charlie Nongi vide-le moi malamu Zambe ya lola tinda biso yango mona protégeaka ye yango mona yebi masolo combien de news bino basaba bapanzi sango bapanzi vide na kufi azali eza ya nzambe mutu nyonso za ngonga na ngonga asa na problème te diable akokota mais soki nzambe apuya bilelo ngonga no kei neti Pululu eza la diable eza nini soki nzambe alobaki akei kaka toza na choix te. Vous comprenez? Na mokili ozana nani muta lingio zala na ye alingio te zala musika na ye complexité fufu e bomate nkoye bomate nkoye za masube kotika la papa mama na ngai fufu koti toilette tikali nango ngai na munoko mboka ngai nazali Swahili chiluba kwata mokwata tuku hapa mtoto manyama katanga beto na beto kele na bandundu na bayanzi balobaka pona zape muyanzi ndama bialimbur na gianze la kisili kamu na mutema mutu soka lobite moyeba exact ba yeko loba lisusu ngandasa na gianze la kisi likamba mutu ya likamu na yote ba yeko loba lisusu mpuwa dia fel la kisi pourquoi za kolia azofula ozo comprendre ezana batu musuba bazako fula pe neti kaka mais batu so Chiko Pululu azaki négligé parce que yemo ko kaka nani ya modem tanda ko bengse mais te mona ba yaki oh mona Pululu na to mona Pululu na kaka boy mais ndeni ni modéral ba boy ko non ezana ngo ba compréhension c'est vrai que pour wana kasi tant modèle bengi bandeko musupe ba koma ko benga parce que veut dire muta komi na toile akomi na moi scène. Vous comprenez? Et ça casse son mutumo a pensé na mutumo on même émission oh mutumo émission na bando ko lukape mutuana aluki à travers azaina ba question mazo baté nani à partir émission na yo nenga mona to zaka na scène ah na mona film na Pululu beti mutumo ka lotie mais muta salaki ndeko avandaki azongela et on sali ke mi balé mi setu basa nini ba benga eza mabete weza ka be compréhension est-ce que bango to bazaki na succès na bango to banda skoko na scène na yeke no ba biloko ngonzi bango to bandisa ki non vous comprenez donc voilà quoi voilà qu'on le bien mais Chiko Pululu bande pena ko vanda wapi na kitambo na sangamo bato na monga fula kuna na se voilà yango moni makamona lobaka mingi yango yo bato ba obeta batolo ya pamba ndeko na ngai mawa ebele place Chiko Pululu azao vanda yo yebaki Chiko Pululu mwana kitambo et pas na bango na kwa mutu Chiko Pululu azaye ko vanda na Mimosa omonika kan ya Mimosa wana entrée ya Mimosa en face Chiko azao vanda wana alongwana na mwasi na ye koko donc avant na nuwana baki na Grand Malik
kolongwa Gramalik baye Mimosa baye kolongwa Mimosa baye Barré kolongwa Barré Ipen Robert aye baye bandako ya Saofana kolongwa wana Ipen na ndenge liwa komema na maboko ya madame Coco. Vous comprenez? Nous avons soigné, nous avons vite mener parce que biso dozana biso na ngote mais tozana bolingo surtout batako so tozo partager moi ba idée abandonner ça pe bato chanzambe liboso to solo donc to ba so lebele distraction te chiko bando l'exasu ba l'air te 22 heures mona chiko pulu libanda ah ouais ata bo tourner ah ouais la choix kende moi je me rappelle to tourner nzonzi mona Mimosa na ba papa Makaya Pululu papa Liziba DiCaprio bandero ba fi monsieur Belé na boselma ba kombo na bango tant aussi si na pokwa chiko pulu abinanga roba toto kutana mutu mobo na wuleri ngabi to kutana mutu na wuleri na répétition déplique ngabi ah notre fatigue moto zubo na ba saki na tourner so na habité to koma maman na nga ezaki mbala liboso na répétition déplique je salue président déplique en passant to komi na wuleri na répétition où il y a déplique na étage to koti bo déplique aboki chiko pululu ngana fandi bo aboki Robert Kaskito te ngabi chiko ngana kena ngai ngali ngana boete ngai ngana na koti makambo namoni libanga te aseki abi tutu amoni ote abwako Broly pas avec wana na saluer Broly mobala pembe akena litobi omoni Robert Kaskito te vous comprenez depuis que mon angate depuis que maman boki Robert Kaskito massa sans désordre ba innocent ba kufa innocent nani na sepeli na bisio depuis que wenge na biso misala ezala pas depuis que wenge yaya mali boso ngabi musique ngo ya wera bana ngo parce que na makena makambo ngo bondenge nini longtemps depuis que boki Robert Kaskito massa sans désordre yaya c'est bon to vendre et ça nga bien na bisio maman répétition depuis que na bisio dégâts ya danger wenge nandimate elenge wapi parce que moment oyo pena repe banda elenge 21h wana chiko pulula binanga abi ba fati dans bisio ye amela tembo ngana omela nkoi abi roba wi photo zonga ngabi tozo papa répétition pena era chonde banda yango oyo tozonga ne mto memenga ngai ba makambo na linga na talisko nde ko système makasi tozonga na ebite ngai bibo papa na musika ayebisinga bo yesko betinga binanga no obike yoza otika na magasin ngana za na ipena na musika ngai bon ça va to super taxi to comme na magasin ngana zelier azui taxi ya ipen ngana koti mo fleury na tiki saki nanga na ye na zongi su mwa bandal ponga mwa kitambo ko kima pembe na pale bika mwa bambrema na ye na mwa bandal po nzinga ka pale na beti mwa des plans nanga na kota nanga pale vous comprenez na bisiyo na zongi na talinga bi ba shiko zala ba show ya zonga pena ni boite ta mususu bo lo kape ba uti na mwa mbao bani na bite ta musu momi pana bike momi ba mema vidire bani ni somba ezali amebe ba vidire ba bike pe mtasala ba musu mike donc voilà quoi donc maman ko kumta mané pe osala mo pe pululu soutenir nego za makambo ndenge za na bolingo ngo yaza mukola mbali ya solo we mto yebi pena bien ak mukola oui na bolingo za bon mozana mukolo bon mukolo na age mais bolingo za na ki mukolo te quoi Macron bolingo za na ki mukolo te balinga na parce que yo yebi kaka ta musupe ya sa yebe mosali boso ko ba za mukolo mais za bolingo na bango balinga na nde bazali bavandi donc voilà quoi voilà chuter na biso mais comportement ba comédienne au le ba comédien ba la score ma ko ba émission parce que yé na jour moko ba mobile ko kunda masaki ba émission oui c'est là qui erreur mais ba série ba émission comme ko sala ko finga bongo yo tout monde ondé premièrement nazali na souci makasi pe na sepela kité na linga kité ko kwa sala parce que moni biso to stole ki na beta pa ko fela to bi moi makamba ondé zalaka na ba famille ba lobaka quand même na quartier ba lobaka il fallait pas Maman Coco a sa l'émission à Loba parce que mobala outi kokufa. Oh babiloko oh mbongo il fallait pas ça parce que bino bozana pour nous poser ba question pour na ba nous bo lobisa. Question musu c'est ko lobiso pe n'importe quoi. Parce que ngama na loba ngona yebi mam na loba. Na loba te pour na complexe pour na banga mutu songolo non. On a yebi te na loba te. On a yebi na loba. Mais maman Coco Azam maman veuve autour la mobile il fallait pas abanosa des missions pe azong saba question réponse na c'est pas là été ngana linga ina pesa e conseil moko boy tant tota okunda chiko ngana c'est parce que nyungu na yoka déjà makele parce que ba famille zarabongo parce que na présence nanga moko na vivaki na moni grand frère ya pululu asilika makasi envers ye
aogangele na ndako ya vandi mama bango pa zalaki asi ya zolo babino babi réalité de bano vivre kutu Robert ye wana ni camarade na bano na ndako. J'ai bien compris que mama kelele makambu e ozala yanga na pese conseil que ato yoki ba lobi boye ko lobelo ko mokote vandaka kimia tala muto yo perdre et puis muta kufeli alobaka penzate faut vendre mais on dirait ba mikolo pa na bango to ba mama ba sunga ki ete koko na koma ko loba ko landela makamba ba biloko ba mbongo eza pena malamu penzate na sepela ki na ngote siko tango pese déjà ba langa jamabe mutango lobi kazaki pe na nini bo vivaki nenda ku moko siko tango yeba ke yazaki ne lokote olinga ke poani mais lui papa makamba baby ndenga lobaki ke noble loko to ndaku wana zaki yanga e utaki Luanda yango pese be kana pe loba pe mutu non biloko ya ndaku bazaki mwasi na mobali témoin moko te ya mukola zai na ndaku na bango mutande ku pa ndeko ya koko to ndeko ya shiko pa za ko sombe loko koko pa sombe loko eza ya bango mibale tango mutakufi bakabolaka oya kebo eza boy mais na ndenge ya koko na kotala mobali biloko ngo neti biloko nini ya wela mama eza eloko te mama na ngai to mona batu ba changer salon na ya bengi pendeko camarade na biso musu basala pe yango o basana ba moyen na bango mon frère zwa o nani na kabeli ntel na kabeli akoti biloko musu na o nzamba pambolier eza eloko te biloko ekotikala na lingaki silence souci na ngai ya réaction ya mama koko asalaki et dérangeaki ngai na sens que bana bazali moni lelo ba famille lelo soki moboti akufi mama na ngai biso toza bo fele pasi première étape balakisa bolingo moko boy ngana oza charge antel nga boy wana na soki boy ezalaka nanu bongo mama na ngai yo pe mama ya mwana omoni lokwa bazeli yo charge mama à la longue oyoka mobali nanga lingite mwana yo penza indiscipliné mwana o kuna pasa zaki pa mama leki wana atuka mwana nga zolota bandoto mabe mwana ko fina kai mususu kuna mwana bata baliaka eleki kolia na eleki vedi mabe ya bana bimi na sima ya baboti na ye siko pasi wana nga na otala nga na zo fele tozo mona ngo lelo tata mama zate biso to komi bana na bana tozo vivre na bolingo moko famille ya papa te famille ya mama te mutamtango motala bangagement na ye siko bana o pulula tiki baze belé siko yo mama o botina bana mibale oromi kitisa otana se otala mbongo te biloko te o invité biloba loba siko mutuni na oluka pusa na pembeni souci na nga yango wana koko wana za ndeko na nga ya kitambo ndenge shiko za ndeko na nga na otala bana même bana o bazana miba o ba mama na bango babali bango mobali ana ne bandela ozwa charge na suka nango di yake ne pas papa na ye ngasa tata na ete potoza batu papa na mama e compenser ko okota pe na bolingo mwana pe na bobunga ko katela papa langage papa pa diembe na langage ya mwana di kanga biloko na okende pa ba koko na bino be kende pa tata na yo oh pa koko vie ezate mama za mama veuve mutabanda ko sunga e pululu wana kufi baleki ne wana pululu mta sunga bo mwa sans femme elamba siko nani akosungo na bana na yo ata lelo beti tolo bana ngai moko na obokola bango oza mwasi okoma na mama moko komi limité po yo poko luko bala ozwa mobali mususu bana bakobakisama mobali nina ondimake boboti na bana mibale yo dejo yeli bana 6 na charge na ye tozala batu na kishasa lelo mama balinga botola bana baza raison repé bana yokana betoli même ko botola bana eza ba douleur mo ya première étape na la longue ezaka na passe ezali yango esa nga passe soki mwasi wana mikitaka lobake lokote bainga bazata mo secret ata mo nini mwana ndeko na biso bokena ba etirement yo bio ngana sio ekoki ngai ya ekoki te esa lelo lobi esila bongo lobi mama na ngai maladie ezali malade ezali kolie ezali kolate ezali ya mobali ngo yazwaka combien ye akabona na mwasi na ye wana azana bana soki 5 na mwasi musu na charge na ye aye kolinga yo zana bana bokoma bobota na ye bana kakisa beta calcul bakomi combien azwa salaire ne combien na Congo ya lelo tozala batu ngone bibota bota ye moko shiko kobote eza problème ite aboti na mwasi moko te nga nazoloba na pesi exemple neti ya mama koko par exemple aboti na koko aboti na shiko bana mibale olaninga ye moko de na part na ye aza bana ozu sikoyo bakabani te mobala kufiti mobali muso ye kolinga ye
akutana pe na kamoko bongo abota bana na ye baza na charge bana wana te charge ya papa wana aye kolinga yo yolandinga bien te yo zali na bana yo na mbala otokufela bobote na ye bana mobali atanga ye ana posa bobota na ye bana siko nyonso na charge ya nani ya mobali wana te mobali ya nani pour bakaki wana babana nga ndingo linga olingi pe bana ngai pendant premier temps kondima à la longue mwana na salaire ya ko manquer papa o réagir lobaza papa ebinza bata yebinza mbango tika bakande zali voilà yango passe na nga place ezali ya bana réaction o ya sali vis-à-vis ya famille nga na osenga ka na famille en tout cas bolanda biloba loba ya kokote botala bana bolimbisa ye na réaction na ye nzambe azali muta otika l'éternellement azate ato sali mabe nyonso okufa ata ocholi oyini otika la libanga te botala bana wana po baboti de ya bana so bo négliger bo bana na misusu bo bana misusu ba famille ba mona bango te ba yeka mukola matanga maman nani maman on comprendre biso misusu neti la fille mo boyena mwana mo ba na yeko yeba na yoka lisone kala mais na zaki sipika na matanga na moni mais oui na beti moi est-ce qu'on a beti mais na yoka ngokala wana a répéter ça les groupes na répéter na kanda na kasavu na yoka lisolo parce que tanga yinga bi oui effectivement na yoka lisolo mo abongo azaka mwana ye est-ce que boroboya soki aza mama mo aza nini mama sangisa bana en tout cas ça passe nzambe asunga kaka kimezala entre bango ba inviter biloba loba respect na mowe ya tiki biso chiko azai mo amoko biloba loba te bitumba te songi te chiko azai bongo soki avandi humble soki alobi alobi soki alobi loba te afai na ye et puis chiko soki alingi Chiko soka lingi mwasi alingi ngai na obetelo Chiko soka lingi mwasi akei azabongo baso ba vivant na mamna lo baba yebi même ata monso ba kabane Karine poka be compenser ba zaki boy ne ba vandaki on dit matelo kwa ba mapasa Karine ba vanda na pulula na kwa ba mapasa ba boti bana ba kitoko ba bien en tout cas que son âme repose un peu nzambe abomba yesi kazali molimo na ye epema na kimia bana na ye pe baboko malamu envoutima ekoya po mukile za mabe ezwa bana na ye te parce que biso nyonso tozaka ndenge moko lobi to yebite za nzambe pasi na ba o bangunya yo sala ki ebongo zaki mungunya ngai yo sala nga lungunya nazani jalousie nga nazani biso nyonso eloko atoza na mutuka yaya mutuka ke kufa ndaku kotikala mutu akendaka na libulu na biloko azate voilà eza nango nyonso etika mais etili keloko toza na mokili to vivre na moins petit rien to vivre tozala nango mwa moyen de transport mwa ndaku na yo olonga kofuta ndaku ya baye soki nzambe apamboli lopango na yo opemi nzambe apesi mwa sanfo kabona na bandeko na yo susi ya moninga susi soki oza na mwa eloko na esika ovandi fin du mois nazwaka boye yango omoni yango wana bakobenga batie liste kuna boisole bato misusu bino mo bobimaka ote oboy mama nde azopona bato mama nde alongo le liste yokenda te na kinga kati yango mama nayebi te biso na kata kombo mama biso ezaka ko président na bino alobaki mabe moko boye yango mama boye toyebi te toza baartiste na Congo tosalela mboka to mérite na bénédiction ya mboka na lipamboli ya mboka toza baartiste ya Congo okomba ngaza mtangadela moto bopote mekabulu babula pa aloba mabe bon wana toyebi te ngaza na Europe te ngaza na Kinshasa wana eza makambo toyokaka ba nous toyokaka awa na makambo yango mona ga mo na ba réunion muso mona bato baboya kokende biso toya ba réunion mona makambo eza sala boye bozomona tozo participer na ba makambo esengeli tozate artiste non c'est pas bon ozomona beze bimela mais oui nazolo bango direct nga na artiste na osaila mboka ya salaire zate toi na bana biso tozo luka to sala ba entrer makambo ezala to vivre ya pas soutien zate sponsor ezate na mboka biso to lega na antenne na sponsor ezate surtout ba sponsor ba mbongo ezate okotsa to vivre ndenge nini soko sengi mutu ma 100 francs bato ya matolo bozane loko te so yebisanga orepe gouvernement s'occuper na biso basala babilo Vous comprenez? Tous en Babylone, ils ont ça bambongo, salle de spectacle. Moi, artiste, ça a valeur, né bamboka msou bazali. Tous en moi salaire. Nabi que fin du mois, n'anga na zwaka songolo bonazabo. Batu batangi bali, tika zo baina batangi banen. Batu msou bazana ba théâtre ba continue ba théâtre populaire ba uti baina. Famille futi bambongo atangi ba classe musale zate.
Vous comprenez? Bilo repèse moi souffle bloc internet. Soki le loba loba ke obino ba tala bino te pour maman tala ka bloc internet. Siko biso le grand TV ya Kinshasa ya Pamba. To servir Congo ya Pamba mutabeli na moi histoire na moi message ayoki bien. Mutunyo sa sala internet c'était. So ba bengo na film te. Siko ezani. To tika mutema mabe tamba bi Congo ngo ke liboso to simba na to za bolio. Bino bolika bino mo bolingo ezate. Nde bandeko musuba zawa. Bandeko musuba na poto balobi na route lokote. Mais yo na complexe na ozolingo tra o s'adresser na ndeko na uti poto complexe ngo ya nini? Bango ba yeko lela ndeko. Tika malela ndeko. Mabe yango ya nini? Ole mama msele kali sous. Bango ya nini? Entre na la duchesse na ba. Babilo balo bango nini? Bango yo kaki ngo te bino papa biso na ki yango. Problème était azali mama alobaki yango mama Denise aye bozala na ye ngai pe nazaki mama na bino na otika bino te na kosto alobi mabete ngasa contraté ya malamu to kumisi ya mabeto telemi biso neto tala ngaza amoni biso nga père na kufa na era ba obia ozo comprendre ngo obia braza pa père bakunda na cimetière kitambo cimetière kuté ba na raté tozanga na mboka to vivre yebisanga tolika bola mwezala tozala muta za nesika na ye ya contre zate osanga mabena nini nazani na lobini na salini na lobini de zaka vérité kati o pena ko retour à émission o ezali po ba tout temps ba temps ben Robert abimisi makambo ebele ya nkuku ya sese toko vraiment na suka na sepi par rapport ya disponibilité na yo ndengo au disposer pour na que tout ça nos émissions c'est vous na plaisir. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à passage dans l'émission Lelo? Bon, et ça linga d'abord bien parce que na lobaki na présenter rappel émission na Congo France TV Kinimi Kili depuis Chico pour la Koufaki na koka ko ça l'émission te na poser ba question na kokangote d'ailleurs ça y boss Didi Kipumba na kokate wana zaki ndeko nanga mais nzambe mutapesaka yepe mutasanini abotoli molimo na ye epema na kimia biso bandeko totikali ba artiste liwana ye pete ya biso na lolenge tozo tambola pe na musala na mabota na biso na biso to vivara ndenini to mekana pe ko changer ya ko sunga to tika pe ko inana to tika mitema mabe e ko sala eloko te respect peza na ba ene na biso na ba sœur na biso na ba mère na biso tango ba respecta ki bi ba to respecta ki bino pe bo respecter ba bo écoute ça étape par étape et ngalo ba tele kwa kulutu wana parce que tant na sala émission na président Massaska Bambabi leki na ngai tango biso to salaka be spectacle na ba mama ngebi bango bazalaka le veut dire étape belé pe ba kulutu na biso ba leki ba miso to sala ngote bande miso ça été mais respect zate to za na respect pe ya mowe yezala osola nango respect mutu musa moi comme si makambango le kwa ya ye privé oboti pe mawa mo boye nozaki munguna na ye banga nzambe kolobana te mais olati souci navani na talinga bi Jésus nzambe soko na ye to monaka na bite mais nyoso na bika nzambe bon na ko sala réaction ngazaki ndeko collègue nanga kitambo mais na za famille biologique te na ko déborder te na makamususu ya ko sala bat ba lobano ke yo mi mona yo mi sala ozanani mais ça le côté toza na bolingo bandeko na biso msuba zobela batu msuti banobela msusu bon totanda tikamo rezao zana dadi kitambala azobela batu msuba lobela ngote meto abelia watebele bela ba mama nani mama makila zobela mama nzita za maladi batu wana babeta kama solo mama nzita zobela mama nzita ba batu babandi idéologie babeta li solo wana babeta kangote mama na ngai bandeko na biso ba mitema tambo kendaka ba autorité ba yambi biso na makambo etali biso ba artiste bandeko na biso ba kufi batiki bana batiki basi veuve nana sabeta li solo na bango pona ni ba penser même na bango te yango moni jipe masamba nga nazo même décoration ma initiation nezaki bien jipe masamba fondation to kanisa je salue en passant azo likanisa to sangisa na ba oyo baza vivant na ba oyo batiki biso ba o kanisa ozo comprendre makam neti maman akufi mama Zozo famille maman Zozo akufi c'est un artiste comédien asali théâtre moko ya makasi titre nango lopango et pas ya producteur major Zolozolo et si la succès était pièce wana maman Zozo wana asala réalité et ngelo bateke yopo abandi lelo bandi sika na musala mutasika mutakalazate c'est un artiste comédien menani
tokanisa ba beti mbela na baye ba pusani na lisanga ya fondation tokanisa un peu de 100 francs pour na ko sala ko soutenir am yandeko wana donc les libota ya yandeko wana mama Zozo oya tiki biso osona ndango yebisanga banani bakipa ba mama o batika o ba mibali na ba kufi batiki nana a penser na bango nana kanisi bango nana kebeta pa mama kuna mama ni mama tatuka lomba tika ki mwasi na bana mama boko kanisete azate bokutana ba ministre na biso omoni nani atiki boye kanise azate n'importe pas koko nanga kanisa mais au moins moké fondation to kanisa le président JP Massamba kanisi to zala to soutenir différence ezali NTPC ezali ya batu nyonso o ekambami na président Masumu de Brondé eza ya batu nyonso. Vous comprenez? Donc ils ont la différence des gens en batu nyonso mais fondation to kanisa ezali association ezapé à part pour na boye batu baby bande ko bazana ro bazali bakoko da nzombo bayebi bangade na radio bayebi makambo soli kambali vous comprenez? Donc nzambe kara sunga soki bo moko ezali to kokende liboso soki bo moko ezali te to ko sala eloko moko te nyonso to banda retourner kaka place moko. Donc voilà tous en abolingwana. Merci na boss Didi Kipumba tozo salaka musala. Merci na Dieu merci Mbokani ya Marlène Tessa. Merci na maman nangai maman pasteur Mireille Kaba. Merci na Cécile Bilonda. Merci na moi nangai Jojo Lafleur Tekasala. Jojo Lafleur Tekasala. Bamote belé baron Kisolokele na moi si na ona bana. Bamote belé Mira Mutombo. Bamote belé général grade Akumbu na peso bamote belé. Na pesi sous mote na Cécile Bilonda na canadienne ya Alberto Kalama poids lourd na pesi mote na Alain Pela Chakulenda Cizerin ba mote belé na pesi mote lisous na Bourron Pela Germanie Saman pourquoi pas na Fali pour handicap la merveille ba mote belé yo solo laka obengaka c'est ça bolingo kakole ya machine Gino Liaki mon ami personnel. Il est le Cambodge, ministre, il est le Cambodge ministre, Soda, Bamote Belé. Yarobo ezate brigade Sarbati, la force qui écrase, brigade Sarbati, to lela ki papa, yomoro monaki to sala ki fort, ngana masa nga los, orchestre bête po balela papa, o monaki ba image, biso to sala, famille ba keneti chrétienne, biso le bité papa zaki donateur quoi, orchestre fo bête. Bisona lost to sangisi masa nanga mbinzo soda orchestre beti pona rolela papa brigade Sarbati donc ça orchestre oyo masa na yo 0 numéro nanga zali plus 243 89 61 666 97 plus 243 89 61 666 97 benganga na ndenga bien ko benganga polo ba n'importe quoi te to solane nga bien waza frère na bino na lobaka vérité massa sans désordre ba innocent ba kufa innocent nani soko kenanga mabe en tout cas to banga nzambe na l'état na respect nga na otake yo pona lobi mabete so moni na lobi na ndenga mabe olimbisi nga po toza ba Kristu mais so na lobi ya bien po sunga yo nanga eleka bongo pe to sunga na po malamu ezala nga na za bongo to banga nzambe na l'état. Merci maman melo mona kitambo lobi kitambo merci Marina rappel basala biso campagne mabe kitambo lichette la la kuluna na bisaki bango bandeko ba ya olela ndeko bien bazonga bien sécurité za bien leki na nganda sa kere Christian Shoga aloba mabe lichette la la kuluna na okakanda makasi mais matanga eleki bandeko ba kenaki na kimia bitumbe zalaki te tout ça obi oui bito fait maman si de jima mpata moi si ya wera son bon wana mère si Jésus donc ma pata aza pena ser na biso ya kitambo nazala zala na epe ndekone Sandra yebi idéologie oyebi wana na okene lisolo mususu quoi même na propagande a ser ya pesanga ma ba papier na ye asola ngape mo elo mo muke ngape na sala ngo vewe ranson ngiama makanda azana d'abord ndoye alifanto nanga liboso Daniel Noël ina gempangi yeka kulutu na beto ya kutuba kelve ma famille bois
beta kwisa t'as dit la maman Voilà. ya utuba yo qu'elle veut betu que ça ba ndenge que na problème ma famille bois beta kwisa betu que batu monsi pila mo etuba papa chéri sultan binadam tozana matanga to rouler l'ensemble ndé na lobaki idéologie za idéologie Karine Mokonzi na peso bambote belé la baronne toza batu c'est la famille quoi. Singa famille kata na game ebenda na game kata na katie quoi. Voilà, merci. Na makamulinga muta loba na muta bomba muta loba rezaka bien par rapport à muta bomba ka. Nzamba bomba yo na ba idée na yo za bien. Na landi masolo zo beta pe danger idéologie pe ça va ba muna bazo lobela. Donc ba charge toujours bazo lobela. Oh tikela makambo. Donc ça va quoi. Et puis idéologie za ko kuba biso déjà ko loba donc to faut s'arrêter za moi tongo. Ngaza soda, mon major, mon colonel, mon général, mon akubariki, mon ape osifa, tout quoi pas. Akuna problème, akuna matata. Voilà, akuna matata. Voilà, merci beaucoup Anna Yambeli Bino Robert Casquito. Ndabeta comme ça c'est un désordre, ça dit Jésus a pas bien. Te belé pour émission est ratée que tu bandé ba tu solingo répondre na yo parce que droit de réponse ça a permis na mutunyon so laisser sur lobby na yo donc félicitations à chef Kakol ya machine maman pena donc Linda Mondele na bana tout ba pena ko pema na États-Unis na kimia nyonso félicitations à papi chef papi Kakol. Alors mes sincères condoléances na famille à maman la société régime Pata donc président Werason mes condoléances pour la perdre beaucoup kilo ba charge togoya togoya pe na caméra togoya ko la maman togoya pena donc togoya ko compartir na maman. Voilà, merci à tous pour talinga j'ai maïbé le groupe de presse congolaise, merci na bino tout de bozaki branché quoi ba charge ya makasi ya moelon j'ai mis maïbé le groupe de la presse congolaise. Voilà avec ba prière ce que est le 22 c'est l'anga mikolo tout pour comprendre pour sentir quoi. Voilà, merci à Kendo pour qu'il découvre donc ça nous a vraiment plaisir. Là je vois encore mon boss je vais comme le frère pétrolier de Dallas ça a quand mon corps oui maman dans la japonaise depuis longtemps ma fidèle depuis la personne Adosenga maître Sengi Kinga 7 je mobile à 1m95 il y a voilà depuis la Suisse même pour les nganga il a dit ma vie mon mobile na ngablo mingi je vous aime je vous amour je vous love donc c'était moi donc prochain numéro si Dieu le veut au revoir bye bye sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas là de télé là sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga indusa Victoria certa amen.